tata bamama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct ya lelo napesi bambote kuna na Luango na Dioso na Congo Mfoa, Congo Brazzaville, Congo Mavula na Angola, na RDC, na Gabon. Ngai komona nga Clarissa Kwala na direct oya lelo ezali pana koloba na moto nini ezali pana koloba ke bato oyo basalaka bato bondoki tango yazo sala bondoki to sala ki déjà émission wana ya sur la sorcellerie to le baki que bomoni sorcellerie ezali na sorcellerie mususu ezali inconsciente, c'est-à-dire montazo yeba te makambo yazo sala ezali lokola mwasi yo babengi André Rodriguez Luemba wana. André Rodriguez Luemba wana azana ndoki azana sorcellerie aza sirène ngana yebiete ya ayebi beti na Facebook tendinga zali wana André Rodriguez Luemba tango ya sali bondoki na ye ako yeba te ko ya zo sala bondoki tango ya ye ko yiba ba photo nanga pona denigrenga ayebi te ko zo sala bondoki après tango sikoyo boye parce que bondoki tango yo sala ngoyo yeba te après la mukolobi oni na sali et tango ngana ganga ki botala sikoyo mwasi yango sirène na kangiye sirène ndoki ye maintenant comme ko se rendre compte que ndengana zala ndoki maintenant sikoyo a changé Facebook na ye comme sikoyo Tété de Bigos. Maintenant tango ya changé Facebook na ye a Tété de Bigos Beka Mbensa Bilal Beka Kandoki. Ndoki mususu ye wana Beka Mbensa Bilal alias Yimba le résistant alias Bilal Mosi wana kaka yena ba Facebook azana incapacité à cause micro allo bandenge biso tozo lo baboy yazo sala kaka manipulation na kati ya Beka Mbensa Bilal na ndoki mususu ye wana ba frustré mususu bango wana basali association na bango ye Beka Mbensa Bilal wana alias Yima le résistant alias Bilal Mosi kenda ko yiba lisusu video nanga kamata sikoyo photo na kati wana sala siko photo montage etala sikoyo boye ndoki kaka André Rodriguez Luemba wana aye siko na Facebook mususu o babengi Tété de Bigos pona ko finga Clarissa Kwala na lobi me yo Tété de Bigos yo yebite ko yo ozana bondoki yo zali vrai sirène monene binom to kanga Pointe Noire donc ngwati lisusu na ndenge a changé Facebook na ye ya Tété de Bigos wana na ngwati lisusu na beleli na bina sina ngwati yo Isidore ya tonga na ngwati bino Roland Levi Nitu oye siko na Facebook ya Nitu Kingo celui qui Nitu na ngwati bango liste za molai ba Perez Tula bango nyoso wana ba Josephine Bantimba wana nyoso tu na ngwati bango maintenant siko botala siko eloko yo ye angwana balobaka toujours que soki omoni bandoki ganga makasi crier que na sina moni bino bandoki na moni bino ye sikoyo awa sikoyo lokwa ye komona ye Luemba alors Luemba mususu ya sirena monene sikoyo abimi komona ye nani Grâce Luemba alias Ngolu d'Afrique oyo azalaki bena kombo ya Nina boyoka ki lobi sadio alobaki no na sur na Bob Ebaka abitango ya yakaki alobi ke komona ye Nina bomoni na lebi batala sikoyo Grâce Luemba na drapeau ya Congo na drapeau ya Congo azo sala rituel na ya monene na drapeau ya Congo sirena monene botala Grâce Luemba alobi azali infirmière botala makambo ya azo sala devant le bistrol infirmière na ba règlement oyo ya la santé yo kena ko longola bilamba na miso bato na règlement oyo ya la santé bo kena ko tala règlement ya bato basalaka
santé bakena olongo ebelema na misa bato et puis asimbi sous drapeau oh ya bato nyonso oh ya sasulonde ya système pona laksa que ya zana kati ya système azo sala domination bato babengi ko ya azo sala ki combattant azo sala domination à ciel ouvert maintenant na gangi na le botala yewana leki Antoinette Sassou bandeko ya Antoinette Sassou oh musana bango tongo midi poko batonda kambeto te batonda kamibali te bango to babebisi mosala ya Sassou Nguesso nyonso tu na kati ya Congo bango to akangi Congo botala kutu Pointe Noire pa bango ba wuti ezani université te même tourisme ezo fonctionner te na kati ya Pointe Noire ezana la mer na la plage banani bazo salango ba André Rodriguez Luemba ba Perez Karina Itula ba Grace Luemba et Antoinette Sassou Nguesso yemoko Antoinette Sassou Nguesso azo bina ndombolo devant ba ministre ya Sassou yemoto azo mema ba déchet kuna na Congo kuna na Pointe Noire bo sala nani bilo ya Congo assistance mais nani azana kati ya système oya Sassou Nguesso wana soki ezali Antoinette Sassou te mbongo boni mosi wana bebisaka na kati ya Congo wana sushilati poatia sa bimisa makama Antoinette Sassou nyonso tu maintenant sikoyo ekomi sikoyo bandeko na ye moto bakomi sikoyo koya kobebisa sikoyo diaspora e bato bazotala e bato bakomo laike kuna lokola balufula Nkandi Jacques lokola ba Roland Levin tout botalela nani ngali kambo botalela ngali likambo vraiment maintenant sikoyo André Rodriguez Luemba alias Tete de Bigos akoma kuna Clarisse Kwala ngana salio nini oso bosali ko yoko yiba ba photo ya Clarisse Kwala ngwana nazo laksa bino ko bato ba yebi sorcellerie te wana sorcellerie wana sikoyo sorcellerie wana za bondoki bato bazala bondoki ma yebi te kazana bondoki donc ayebi lisusu te que ya kene ko yiba ba photo ya Clarisse Kwala na internet akuma tuna ko Clarisse Kwala ngana salio nini yo salinga nini mais yo kene ko yiba ba photo na nga yo André Rodriguez Luemba biso no doza famille te biso no to yebani te même ata to yebani même ata biso no to yebani ezali droit na yo te yo kene ko yiba ba photo na nga moi si ayebi même pas Black film ya Black Panther ayebi te ayebi même pas Mangobo o ya ba théâtre ayebi même pas ayebi are ezali ni te bokoko ezali ni te mais kena ko tala basi basaleli bino nzembo bokoko kena ko tala bokoko ezali nini ayebi même pas arte alobi ko Clarisse Kwala asalaka bakisi ezali fétichisme awabi kote bino to salaka bikoko bino moto bokanga mboka bino moto bosala kata sorcellerie bino baluemba nyonso tu ya mokili bino teka bandeko na bino kuna na Amérique e ba jonga bakoma na Libreville na Gabon bino moto bosala kata bondoki bosala kata karma yo yibo kuta Clarisse Kwala azo sala ba vidéo na ye yo ko yiba ba photo ya Clarisse Kwala pana ba ko sala ye incitation à la haine maintenant na ngati yo lisusu komo lo ba que Clarisse Kwala ngana salio nini mosala kata bondoki na rappeler yo Rodriguez Luemba alias Tete de Bigos na ba Perez Karina Itula na ba Grace Luemba bino boza vrai bandoki na ba Antoinette Sassou bino do kangamboka maintenant so na leki na Brigitte Aliena bango wana bakangamboka bango wana Bastela Lutaya bakangamboka Flavie Luya alias Isabelle Nkuku bango to bakangamboka donc ezali kaka Sassou Nguesso te yo longoli bilamba wana Grace Luemba ya pamba te pana batu ba mona yo ko bino to kangamboka oyebi ngo te Mosi oba bengi Olga Mushutu azana suki rouge bango to kangamboka to so cité bino bana basi nyonso to bakangamboka to bandi déjà na Brigitte Aliena to leki na Stella Lutaya
toleki na Pascaline Lutaya, toke kuna na Gertrude Malalu, wakenda ko boma Gervais Mbumba, toke siko na Grace Luemba, na André Rodriguez Luemba, na Tete de Bikos, Bantimba Josephine, bazali liste zali bele, Karina Mizele, Cécilienne Kapati, mais bino to karamboka. Reine Nabino championne Nabino zali nani, ezali Antoinette Sassou, ako gérer nini, Congo Assistance. A financé que na kati ba diaspora à travers moi nani Rina. Ako yako pesa mbongo na parrain. Et parents ont financé banani, ba fai monama, ba finga Sassou. Et nani ont financé la diaspora zali Antoinette Sassou. Pour la ba finga Sassou ngeso. Tambola na mokilo mona bandoki. Tambola na mokilo mona bikoko. Tambola na mokilo mona bakisi wa bengi bambumba. Tambola na mokili mona bakisi bo yoka siko ndenge Libertin ngwari azoloba. Alo boboni ntumi ye wana ntumi na sasunge so ba wela kanini. Bakisi bakenda ko jona kati ba grotte pa ba Kongo kuna. Maintenant yo André Rodriguez Luemba ko le ba ko Clarisse Kwala salio nini? Ngande monda ko tuna yo André Rodriguez Luemba alias Tete de Bikos. Clarisse Kwala salio nini? Oyo ko yiba ba photo na ye. Bino ngo sakana bato bino. Bino ngo sakana bato. Bo kangi Pointe Noire, bo memi ba déchet la Pointe Noire. Bo yibi mbanga sasunyo surtout sasunga so apesa bino mambongo. Pour la ba projet de société, mais bino yibi ka mbeto, tongo mbeto, mijipo mbeto, pokwa mbeto, bo tonga mbeto te. Siko famille na bino nyoso tu comme na Sony, bino Luemba nyoso tu comme na Sony. A récit de bébé c'est ça bimisi bino tout na poisa. Boki la bimisi bino na poisa. Sadio Morel compta bimisi bino na poisa. Boyoki. Est-ce que bozo yoka? Sadio Morel compta bimisi bino na polele na poisa. A récit mon bébé si polele abimisi rina na poisa. E yo ngolondele bokoyi bwanga mwana ya ngolondele yuko ngolondele okoyi bwanga monene ndego zaliwana yo siala bokoyi bwanga monene Jean-Marie Michel Mokoko bokoyi bwanga bozala kata lokuta okombi salisa okowo bi bokoyi bwanga oso bomisi bato yo fele pona lo koso na yo na bibala na yo o kena ko bala ba Luemba Homo tino ya bato andenge nini? Bato baningo osa domination baningo balusanga kambo. Bato basaka ba dédoublement. Na basuka ba sirane basika ba wena mutu, botala mokokoli ya Grace Luemba nenge bimi. Mwasi ya zanga suki, mokokoli. Oyoke nenge Sadio ayebisi wa. Omoni basuki ya Sadio. Mokokoli na mutu oyibo bimisa babi koko nyonso tu na polele na mpoasa babi koko na bino bimi na polele na mpoasa bosuki ba Luemba bino osuki soni na bino shame on you ba Luemba basuki bandoki Antoinette Sassou osuki na bandeko na yo bandoki e bino to kanga bana ya Sasungeso e bino to kanga Sasungeso bino to kanga okombi salisa na ba ministre nyonso biso bino base ba ministre oyo bo mwani moto akanga bino Antoinette Sassou bato basisa Congo nyonso tu na kopier tongo midi poko kopier ke Congo wa ba projet de société na bino ezalite kaka mo yibi bosa mi yibi bosa base mi yibi boyoki bino ba Luemba bosa mi yibi André Rodriguez Luemba Tete de Bikos oza mo yibi Ngolu d'Afrique bozami yibi. Siko Antoinette Sasungeso abimi na polele abimi na poisa. Base ba vili bobimi mo yibi. Modeste Bukadia bokoyi bwanga. Boboma bato. Makila bato nyonso to bino obomisa wana. Obo teksa bindoki kuna Modeste Bukadia Modeste ezo landa yo. Robert Poitier frustré. Motalo kuta. Wabi sud du Congo yoko sala.
kaka lokuta na lokuta ozo ne na lokuta tongo midi poko kaka ne na lokuta leba mbongo e pa Sassou Nguesso eloko moko bino ozo l'accès te boye ka lokuta kaka na kati ya internet tongo midi poko kaka lokuta kaka. Alors siko yo Robert Poiti omoni siko babela ndeko na yo o babengi Grace Luemba omoni babela na ye omoni basuki na ye omoni slip na ye yo beka Mbensa Bilala frustré omoni babela Grace Luemba omoni mokokoli ya Grace Luemba omoni slip na ye omoni soutien na ye maintenant basuki au moins le drapeau à Congo vert jaune rouge et ceux qui c'est Grace Luemba et ceux qui c'est Grace Luemba et yo Olga Musutu Olga Musutu moi c'est ceux qui rouge ndoki mon nene moi c'est ndoki Olga Musutu chemin ndoki dans ndoki moi c'est ceux qui rouge. Ah, ton lele toko bele la basika basia bandoki o bakanga Congo donc badana Antoinette kuna o leki na Brigitte Aliena o leki kuna na Gertrude Malalou moi c'est ati poisse partout a leki kuna pas lisubati atiki poisse a leki kuna pas pako atiki poisse a leki kuna pas ba combattant atiki poisse akaka poisse na poisse a keti na Canada kotika poisse na ye. Alors si comme moto akoma ko tika bato poisse ezali nani ezali Grace Luemba ako ça le projet na Christophe Sassou poisse na poisse projet ngo simbate après comment tu as drapeau bato ako tia sur poisse ndeli bino tout bozali wana poisse na poisse oyo Grace Luemba sa tie bino na drapeau ya vert jaune rouge na drapeau ya vert jaune rouge ayiko laksa babi koko na bango ayiko laksa ba kisi na bango ayiko laksa ba kisi na bango ya mbumba bomoni siko ndenge ba kisi ba mbumba salaka bomoni yango siko ba mi yibi basa mi yibi ba yibi même pas sens ya Facebook te ba kasi que Facebook ezali ya Antoinette Sassou ba kasi que Facebook ezali ya Sassou Nguesso Ibino mwa Sassou Nguesso akota na kati ya internet a osala banani yo bolanda ye kuna na bandako na ye kuna olibo ko tiaka bato poisse na kati ya internet bino basi bo tonda ka mbeto te tongo midi pourquoi nkaka mbeto na mbeto loko bino oyeka mbeto boza ba vulgaire ouais projet de société bino yaka nango boza ba projet de société moko te bino projet de société na bino eza ko longola bilamba c'est tout. Bon, ça, le projet de société moroté. Bana même Antoinette Sassou. Ça, le projet de société moroté. Bon, utilisez bon à Congo ici. Bon, on peut ça bon, on peut ça bangiri. Le quoi la blondine ou on peut ça bangiri. Le quoi rina on peut ça bangiri. On peut ça bangiri na parrain. Et puis parrain on va si parents on maîtriser diaspora. Quelle diaspora ya ko maîtriser? Faut mon ama yewa na atika siko na ba kisi ya ba gabonais parce que parents ça qui na côté muso ya Gabon. Kuna za ba kisi za ba kasi kuna. Au moins faut mon ama ndeko zali wana. Otika na ba kisi wana ya parents wana nyonso tu ezo landa yo. Parce que ba kisi na bango Gabon wana oyo yo moto kene ko accompagner Gertrude Malalou ke na ko longola bilamba bakisi wana nyonso zo landa yo angono komi yembele bakisi ya parent na yo zo landa yo bakisi ya Gertrude Malalou oyo akena ko longola bilamba na miso bato ezo landa yo bakisi ba gabonais yazali gabonaise hein. Antoinette Sassou Nguesso aza côté musu movili côté musu aza muta Congo Kinshasa baza même na côté musu même baza ba gabonais bakela ko joba kisi partout pour le bébé sabato angono mona pointe noire wana et loko moko zo marché zate parce que ba ningi mbongo trop moto akoma ngo ezali Ellis Smith tozo pesa matondo to pesi
tozongisi matondo na Eli Smith. Eli Smith asa comment makambo nyonso tout ya Antoinette Sassou. Souche la tia sa comment ngo? Ezali baso bakanga la présidence, ezali baso bakanga mboka, ezali baso bakanga Pointe-Noire, ezali bango ba vili. Bango yebika mbeto kaka, mbeto. Taka mbeto kaka. Eloko bango ba yebi ezaka mbeto. Angono mona ke bango longola bilama na miso bato, ba yebika mbeto. Bakasi mokili basala ngo kaka mbeto na mbeto. Na ba suki ba wo bango ba tire na mutu ba sirène. Bino za vrai ba sirène. Et siko bo suki, bo bimina polele bo bimina poisa. Et Sadio moninga mwasi abimisi bino na polele. Ale bo leksa ba suki na bino siko. Bino ba sirène oyo. Bandoki. André Rodriguez Luemba zo yaka ko Clarisse Kwalanga na sayo nini siko na zo yebisa yo André Rodriguez Luemba alias Tete de Bigos yo za mo yibe ba photo ya Clarisse Kwala ozala bon docteur za sirène maintenant sirène mususu bosani Laurent Louise na Facebook ama kilama be yo Laurent Louise yo moi c'est ndoki yo Laurent Louise yo vraiment c'est ndoki pour le anniversaire na yo il faut pas passer ma bonza. Bino sa vrai bandoki bino basio vrai bandoki bino vrai bandoki na basa la nuit du poule nyonso wan bakena ko yiba bilo ya Lionel Ngamba après bon yaka que ça se dégage mais bino do kanga mboka ça se dégage Bami yibi bo suki bana na bino siko ba yebi ko bino bozaba bino to kanga mboka bokanga manzakala bokanga mabaya kubola bokanga ngoma tete bokanga Pointe-Noire bokanga kuna na muyonzi beta ngwari azolo bango na kata ba livre na ye bandoki ya basi basuki bosuki bobimina polele bobimina poisa grâce Luemba suki to moni mo kokoli na yo et to moni basuki ya Sadio to moni yango oya yo to moni mo kokoli bo suki